Les enfants? Oui, maman. Les enfants? Oui, maman. Voilà. Merci beaucoup parce qu'elle a montré vraiment que vous avez Mayele. S'il vous plaît, maman Myriel, maman. Voilà. Je pense que dans la spécialité mango. Maman, tu peux faire un bouquet, hein? Attendez un peu, pardon. Dans la spécialité mango, il y a un bolanda, s'il vous plaît. Oh, ils ont un produit, il y a partenaire Nabiso, Gandour, si je ne me trompe pas, Maman Rachou. Et ça dit ce détail, il y a produit Oyo, parce que Tolinga Kilelo, Bana, Nabiso, Bango, Tozola, Lana, Bango, Pongi, Sika, Morote. Tozo, Bimatango, pourquoi, Toyebite, condition libre, Bango, Bazolala. Santé na Bango, Toyebite, Ezo, évoluer, Ndengeni. Mais na koyeba motema ya bo mama otoza nango, Tolobite. Ba oya biso ya ndaku totia bango déjà na régime ya ba produit oyo pona ko veiller na santé na bango yango to linga ki lelo pe to ya nango po bana na biso oyo bazali bisika oya centre d'hébergement et soins de lui bango pe ba consommer yango na mokolo oyo ezali ya ba fete ndenge moko na bana biso na bandako yango mondo pe bana biso totamboli na bango bango nde bakokabolela bandeko na bango na banza avec amour, maman présidente Rachou, n'a évité ma produit oyo efficacité na moi ça livre vraiment ni photo à la hypocrite ba dirigeant to bandeko ba être disponible pour nous veiller sur la santé des ya bana ba yeba produit ni oyo toye na ngo to ya na ngo te oyo za ba liboso toye na. Merci beaucoup. Ezali Doulé. Alors Doulé ezali na wiwi oyo ezali parce que tout le monde bana mingi moi soki aza na mwa santé bien te malnutrition bana babelaka trop oyo ezali na maïs eza lokola potopoto ata eza na malili te mwana omela ata eza na malili te ata une année ata 2 semaines ata 1 mois ata une année ekobeba te eza miliki me na potopoto eza potopoto donc ekosunga bana soki omoni neti par exemple bébé na biso totumonaka Fati Beton na notre jeune fille ndoye ya maman Nelly na l'autre là bango nde pena basengeli na ya safi bango nde basengeli na yango parce que eko contribuer na santé na bango ata mwana azobela azala toujours na santé ya bien omona bango omona hôtel déjà le longi omoni kana problème et osunga makasi oyo eza uniquement pour na bango alors ba oyo bakomi wiwi oyo ezali pour na bana oyo miki. C'est-à-dire, moi, j'ai un appétit. Moi, je suis un appétit. Oh, ils ont un appétit. Donc, à tâche, au moins, je suis un appétit. Oh, à tâche, ils ont un problème parce qu'ils ont une énergie. Ils ont le dire que déjà foufou na biloko. Ils ont bon. Oh, moussou. Oh, on est doulé. C'est vraiment un yaourt. Ils ont un yaourt, mon atelier na sima, aller comme dessert. Ils ont vraiment un problème. Oh, ils ont vraiment une tendance standard. Oh, ils ont pour les bébés, ils ont des oh, ils ont pour les malades. Ils ont pour la protéine. Anderson, venez prendre vous à vos frères. Tu donnes. Tribune de femmes des médias. Mais biloko ebele pour na bino. Tozana na savon, tozana na sucre, tozana na jus, tozana na biscuit, tozana na bilamba, tozana na ballon, tozana na biloko nyonso, ba caisse nyonso. Donc bo senga na bino, tozana ngoka na maboko. Oyo to kokisi to ye nango, ope to kokisi te, to tiki na maboko nzamba sunga biso poto sa nini, to kokisa. Tribune des femmes des médias, balobi place moi si azali, moi nazalaka. La raison pour laquelle na kati na biso ezali na ba maman o ba yena bana na bango. Pona nini na bana? Azaba ndeko na bino, ba mona bino, ba yeba kete tozana bandeko. Soki nga nazolia lipa, na bomba lipa nanga, lembeke bandeko musu baza. Ayeba peke ba mwaka biloko te. Soki na lie na bwaka te po baninga mususu baza. Tete benye so balanda biso na tribune des femmes lelo, tribune des femmes des médias ekiti bongo pour SCP la to fêter elongo na ba lisanga ya ba mama kozala mama to kozala moboti esengi te ke mwana oyo obimisa mosoko na yo yende mwana azali mwana oyo nyonso azali na mokili
ezala moto aboti te soki kaka oza na sens ya responsabilité yeba ete ezali mpe moboti. Alors lisanga ya bamama tribune des femmes lelo eyaki mpo efete na bana oyo ya orphelinat et soin de lui. Toza na kati tokotaki na bino ensemble tobimi. Alors tongi toleseno kaka bolingo ezalaka eloko oyo il faut kopartage na motu nyonso tofete ensemble tolakisa bolingo pembeni na biso ezala te ke yo opona kaka kwe moko boye okenda kaka kwe moko boye mpo bango nde baza ba oyo bazwa te. Donc kita na quartier ezala à l'aise na motu nyonso tribune des femmes bafemme des médias eponi elongi te elobi ke ekita tofete na biso elongo na bana mike tofete na bango ensemble. Alors tribune des femmes et souhaiter bino meilleur vœu 2023 bolekisa na ngonga dans la makambo ya malamu na vie. Alors merci beaucoup na ndenge bozalaki ya kolanda biso ensemble na bino elongo. Merci. Bote la bino nyonso bozwi libakwa kolanda biso tribune des femmes ezali lisanga oyo ya bamama oyo basepelaka lisanga bamama ya média oyo bapanzisango bazali na radio na télévision na presse écrite na YouTube bachaîne bongo na bongo bongo basepelaki koya kotala orphelinat oyo ezali na mosika kuna na mosika vraiment na kisenso toyaki kotala bana na biso oyo ndenge mama auti koloba na biso kozala mama ezali ce n'est pas donné à n'importe qui bamiso babeza bamama baza na bolingo wana te kozala mama eza esile moko to ezali d'abord lipamboli kozala mama. Alors biso kotala mama tozala lipamboli na biso toyaki kotala bana oyo na orphelinat mpona kokabola bango elongo biloko moke tomemeli bango bokomona yango na bilili po ete basepela mpe elongo baloba te ke lokola baza baboti te baboti bakufa donc biso fo feti tokolia ngo kaka boye mwa soso mwa lipa mwa jus biloko nyonso bokomona bilili nde yango tosepela bango elongo. Tosengi bino merci mingi vraiment esengo makasi topesi babonane na bato nyonso bakozwa libakwa kotala biso bonane na bino nyonso totombeli bino mobu molamu 2023. Merci botikala malamu. Action. Une nouvelle année s'annonce. Nous, Tribune de femmes de médias, une association non avec son but lucratif, nous avons décidé aujourd'hui d'aller fêter avec les orphelins de l'orphelinat et soins de lui qui se trouve dans la commune de Kisenso. Alors nous sommes mères, nous sommes femmes, nous connaissons toutes les difficultés que traversent les enfants qui n'ont pas de parents pendant cette période de fin d'année. Alors nous nous sommes dit que nous serons pour eux, leurs mères, qui vont apporter un jus, un sucré, un paire de chaussures et peu importe tout ce que nous avons eu et nous avons décidé de partager avec ces enfants orphelins. Alors vous êtes mère, vous êtes parents, c'est une interpellation pour vous aussi de ne pas seulement vous limiter à vos propres enfants, car tous ces enfants-là ont eu de père un jour et une mère, mais aujourd'hui se retrouvent orphelins. Alors nous ne sommes pas venus seuls, nous étions accompagnés même de nos enfants pour leur inculquer cette culture de pouvoir partager tout ce qu'ils ont avec ceux qui n'ont pas de parents. Alors nous vous souhaitons joyeux Noël, déjà le Noël était passé, bonne année 2023 et suivez toujours Corrector News avec Rachou la Carabelle.